okanisa teke mokonzi mboka azali bololo te. Vital Kamerhe ezali chance na ye ya suka ya kodémontrer biso que akosala malamu nalobi yango. Et Ali, au ministère de l'économie, les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent là-bas. Bon, Ali Belé, on dit qu'il était dans un problème ici, il y a 15 millions de dollars, il y a rétrocession et entreprise pétrolière. Vital Kamerhe, dossier au coût de Mokonzambo Kalobaka, il m'a donné le Mokonza, le Belabus, ma capitale, COP. Alors, COP, ils ont bureau de l'Ingarangote, puisque les entreprises pétrolières, quand ils donnent à l'État ce qu'il leur doit, ils ont le bien de Moukéti Kalakawana. Oyo et Tikalaka, il faut les engager dans la caisse à l'État, mais à l'époque, directeur des cabinets, le tout puissant à l'époque, puisque Kamerhe Azalaka, le directeur des cabinets, le tout puissant à l'époque, en a besoin de 15 millions de dollars, et deux ans à l'Ibenganaï, ils ont coupé Mouilan, il y a Pesakaï à l'époque. C'était Mouilan, il a Pesakaï à l'époque. Au bichot, le barabat, ça la marche. Si le 15 millions, on a tout nada. Et Zonga, tu Zonga. Eric Azoluka attaque à 100 000 dollars à la minute. 100 000 ya pamba. Au bako, la bataille dans les États-Unis, qui est dans le bam. Pour ça, vous avez l'habitude, mon étil, les lots, nous avons mon égard dans Facebook, dans TikTok, nous avons bêta libéré, tout ça. 100 000 dollars, bako, les Azwaki, papa Sanga Ngwata Siko, nous avons la vie. Allô, la team, baby, atoza chez Agnès Business. Balobi atoteka biloko ya qualité ni paraya toujours chez nous Agnès Business nde makambo. Babi awa toza na cotif, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Vous en avez biloko ya bien, presque l'article non sur le cas. Au maya froid, au makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas tout est prix à malam. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc on sommet ba carton et belé to c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba numéro 6168 derrière il y a aéroport et Ndolo. Makata lopango na bashima bateka ba vitre ba benga ngo wai. So outil triangle ozokende vers côté ba bwaka ba bloko na Ndolo. Venez nombreux, tu as juste un limité awa. Donc awa nde balobi makambutu OK. En tout cas ce que vous allez décider, vous allez bien servi. Bon patapata te awa nde chez Agnès Business toujours d'accord. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, mbote na balandi nyonso ya Tindika télévision, bo continuer ko s'abonner massivement na Tindika télévision, makabno toujours ba information bien ba actualité kitoko na pesi mbote na ngana refan ki sombe na papi keli ba obazo likanisa ko sala Tindika télévision, sans oublier mama Jeninda ya Kaembe, mama social, mama Ebane Belé. Na bosani opete madame Dido Gaba na motek pa parfum solo na kati ya Londres. Luka Lucas na taille Jésus bambote na yope Charles Mbongo contre Mbongo agence ya sur na Londres. Les vrais Ngelois papi atunga bambote na yope bisiko zali balandi ya Tindika quand on est au message koya ko même no ba information toujours ya bien le lot za na mwana mboka to solane par rapport ya Makambozo le Canada République démocratique du Congo. Sans plus tarder, na pesi déjà invité na ngambote poto bandamba moko na ba question na biso. Mbote mwana mboka. Mbote. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Oui, toujours bien sûr ba question d'actualité zo le Canada République démocratique du Congo ndenge to mona ki ba nomaki ba ministre, ba vice-ministre mais mawape passe na baimbo kande bazolo bakina pourquoi Jean-Pierre Bemba Vital Kamerhe bango baza ba leader bakoki konzima ba poste o ba pesi bango tandis que Sam Lukonde aza elo côté devant bango baza ba grand leader mais il fallait bango banzima te poste wana ba pesi bango yo moni yango ndenge baimbo ka bazolo ba bon. Oui, on a formé gouvernement, coaché gouvernement en place. Et ça la il y a 2 jours, 3 jours. Pour nous rejoindre gouvernement, coaché gouvernement mobile. C'est-à-dire premier ministre na membre du gouvernement naie.
Alors que pour nous ça remaniement ezali changeaka moi bateau balongoli quelques-unes des personnes bazui bato musu bakotisa bango na kati yango ezoka penza moi mikolo penza ebelete et ça dépend il y a politique mise en place alors que kocha gouvernement mobimba ezoka penza moi tango ebeli bato baza kokanisa c'est qui pensent que le fait que le chef de l'État a poni azui bemba na comment Vital Kamere a tiré bango na kati ya gouvernement et que cela démontre à suffisance que bango bazali na seya premier ministre Sama Lukonde je crois ba ebi notion to benga notion à grandeur te oyebi moto monene azalaka moke pa bato nyonso il faut que je le dise bien na éviter de comprendre moto monene azalaka moto moke pa bato nyonso ezali notion ya et puis ça m'arrive pas bato nyonso te les hommes le plus riche du monde ba millionnaire to ba milliardaire bazalaka trop simple bazalaka romona ya alati eloko tel eloko alati msusu valeur nango nyonso eko peut-être kosuka soki eza ebele kosuka peut-être na $1000 nyonso alati banda moto tina se moromona mobola bon nakubenga mobola te mais moto aza quand même une classe moyenne abandi kolata eloko taliti nanzoto na ye ezio peut-être $5000 alors que moto ali businessman entrepreneur moto riche mbongo na ye nyonso atiaka ngo na baaffaire atournaka yango akinaka zwi akena banque aprêter mbongo na banque asali baaffaire na ye akei azongisi akei susu aprêter c'est comme ça que les hommes riches se font toujours des millions romo na ye très simple il sait comment parler aux uns aux autres moto ya mbongo bato mingi bazala na mbongo bazala na notion ya koyeba kosolola na bato ayebi esika bandi puisque avant akoma ya na stade wa komi ayebi na bandaki awa donc il sait respecter toutes les personnes aza komona les hommes riches bazala bato simple ça je vous l'ai dit les hommes riches la majorité ya bato yo to monaka to yebi bazala trop simple mais moto yo au mona moto aza riche aza na ba millions de dollars au monde est très simple que moto msu avait chance car la moi compte bancaire na ya comme atteindre $20,000 à pamba a commis le lendo car pour la banque aza na $20,000 a commis comme on a battu sur le rôle ba mbisi ba makayabu donc agnata bango le la kayas etc puisqu'il pense que moi $20,000 aza nango il est chef il est patron la notion il y a humilité et puis ça melina bato ya grandeur bato ba yebi tina kozanga mbongo bayebi tina ya koluka mbongo cette notion n'est pas donnée à tout le monde soki botalobi te lokola Vital Kamere azali commissaire ministre ya économie to bemba comme ministre de la défense et que na grandeur na bango bakoki kozana se il y a Sama Lukonde te c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien de la grandeur il faut tout expliquer bango notion wana Poutine otakoloba Poutine azalaka président de la République et puis na ngonga moko akomi premier ministre moto azalaka premier ministre na akomi président de la République akonzi Poutine pendant une durée d'année déterminée grandeur la kisi yango Nelson Mandela ba ko benga Nelson Mandela azalaka na sima ya de Klerk ko azalaka président en Afrique du Sud tanga bimi na boloko bakanga pendant plus de 25 ans na boloko abimi boloko azongi anzimi kozana sima ya président de Klerk ancien président de l'Afrique du Sud bangongele kiti aye kokoma président de la République tanda tika Afrique du Sud Félix Tshisekedi bayebi te comme premier ministre Salaboye na gouvernement ya nani ya Kabila à l'époque etc ndenge ba dupaka ye ba finga ye afandaka na ekimia lelo a commis président de la République Kabila sénateur mosala na ye kotalaka bana ya nyama na kinga kati po wana za mosala wa Kabila zo ya sika kotalaka ba lion kotalaka ba mpuku ba bisinga za ba mpuku kuna ba chauve souris ya za na esengo so zo mona ba mpuku ba zo leka et tout ça apesa ko to livre mosala ya komedisa bana ya lion miliki bana lion ba milaka biso na kisasa boleka bandako combien de ndako ba tu milaka so miliki ezaka so te na tangu ya kala to yebaka ba mama na biso na tanga kala oleka na chaque ndako okuti ba kopo nyonso na miliki eza ba kopo ya salité oka ote ja utaye komela miliki peut concentrer mais lelo
ba quinoa ba melaganine kopo ya munene awa maya sukali thé rouge ya thé rouge thé rouge coûte bien wana ce thé rouge comment ba to bien classe moyenne les ba melaka thé rouge so classe ya ba pauvre hormona kopo ya maya lobo bengo maya lobo so maya lobo yango ya munene awa oyebi ba miliki c'est grave hein? Ce n'est qu'au Congo ba tekaka miliki ya mukebu ya 100 francs ya boye et comment descend hein? Voilà ce que grandeur aboué ce n'est qu'au Congo au la boîte à tomates bakaboli katikati vraiment ngambu ya katikati mama ya sele mutafana na selema wa sombi katikati mususu 2 jours mutu ya gomba yo somba après 2 jours o ya ndambo katikati c'est là que muta gomba yo somba ce n'est qu'au Congo donc ici par là j'aimerais dire que la notion de la grandeur est réservée à des personnes humbles. Bemba Gombo n'a pas regardé Sama Lokonde. Sama Lokonde Alimon n'est pas naïe. Bemba a une expérience et Sama Lokonde. Mais pourquoi Bemba accepte d'être derrière, je ne dirais pas Sama, derrière Félix Tshisekedi, puisqu'aujourd'hui les problèmes du Congo, c'est un problème où il y a une crise. Alors il faudrait, à un certain moment, batouya. Il y a moins expertise moi l'icolo. Oyebi na équipe de football hein. So boza ko beta. Et que boza pe ko pour la moins mingi. To beaucoup mi dépaysé. Coach pata la kate. Coach ata la kabité tete oyo azana expérience makasi po match ezalaka na ndenge nango batale laka. Match ezalaka na ndenge nango. Ota tete tozo beta contre Égypte. Égypte azali expérimenté. Ba joueur na biso na ba mingi baza ba jeune. Baza trop expérimenté, baza na talent mais baza expérimenté. Il faut tuer la tchatcha kulukuta papa là. Il faut tuer qui moi qui par exemple, bato baza na moins expérience, oh ba yebi ko se comporter dans ndenge sengeli face à équipe telle par rapport à en fait l'équipe gouvernementale on regarde aussi. On sait voir sur le bas. C'est vrai que ngana lobby yango nga pour la ministre économie nga naza nga d'accord té na lobaka ngo. Ngai pour na Vital Kamerhe naza nga d'accord té. Ça n'engage que moi. Pour nga la zone nga place ya peuple. Pourquoi? Mais kende retourne peuple sur terrain tout na bango pour nani bo moni ndenge ni pour na Vital Kamerhe bazo la kisanga kaka benga ngoni vidéo na tuni et nous ba kino ba kisanga na tuni bango mais ba poni Vital Kamerhe azan ba ko sote azan expertise na secteur économie hein so ngala ibisi bango mais mon konzambo ka sali quand même choix Vital Kamerhe na moni mutu moka chenga baba chenga c'est photo c'est bien économie sociale Alexandre Bote 100 jours bonsoir ma communauté congolaise ah ouais zapana bino na All Nation Store et pas ya maître Seti tozote kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo surtout toliaka tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road postcode na N17 9NR sorry soko leki restaurant Deluxe Mana topé Deluxe Mana oleki muke pavement o mati ka biso o mona na sukawana ou soit so outi Bushcroft on a 123 230 242 76 et tellement cas juste liboso na biso awa ou soit au kitika na underground ya Tottenham L nde obeto makolo ka nde to ya restaurant Deluxe soroye au mona biso awa on a ba produit nyonso tout on a ba carton nyonso tout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyonso tout auto salango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout au musulman so bo sisi mosquée to za fongo mati suka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na so ba Christo de ba chrétien to za awawa boya pebino to za zela bino so bo sisi ba church parking is free boya bo sali shopping na bino to za wa ti lisusu 22h delivery ezana link mo be to so share so ozwi link ango au cliquer au kota na kati ba produit na so to za kati fila basket na yo et puis au check-out quand link tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyonso tout quand tout ça là au sami on a tout ça na deux options tout ça en delivery tout ça na pick up
bakati yote monsieur Eric l'autre fois peut être autant sa micro na biso par rapport à la nomination on a tolobela qui point ya Vital Kamerhe peuple congolais bazaki vraiment mécontent na nomination na ye balobi que non na projet coûte déjà ya 100 jours balelaki bongo batie na économie est-ce que makambo kotamba malonga na tuni po ni tamba malonga te alobi eza lokwa moyibi mama lambi azokenda koyiba yiba biloko siko tour oyo ndenge Félix asali c'est comme si azobena nzunga biloko akechele na makolo yiba siko total mais ça li bongo ah bon mais oh écoute apesi sur réponse à kitoko eza lokola papa utimboka asomi makayebo minene za munene nao papa yaka na makayebo ngo achaka na ndaku asala projet ke bakata moi lopele mukebu balambi lelo lundi mardi balambi siko chaque jour moi na moko na ndaku ayiba kaneka makayebo wana yaka azwa siko papa arimarara moi dusu kotoba bayibi alo bakata asala ba enquête un jour pas atalibu akangi mwana oyo ayiba makayebo wana azu tala lo makayebo mobimba wana achangwa alobi silisa yango lelo eza pe lokola mwana aza kolela papa naza na nzala papa bisi zela bala mabiloko ebela naza nzala zela bala mabiloko so biloko ebeli bakopesa aza kotungisa papa ti tango ba silisi kolamba bazwi biloko nyonso balambelaki mpona banyonso bapesi balobi silisa ozomona bokanisa teke mokonzi mboka azali bololo te Vital Kamerhe ezali chance na ye ya suka ya kodemontre biso ke akosala malamu nalobi yango et ali au ministère de l'économie les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent là-bas Montréal est belé hein oui dit que il était dans un problème ici il y a 15 millions de dollars il y a rétrocession et entreprise pétrolière Vital Kamerhe dossier au coût mokonzi mboka lobaka mbala liboso mokonzi alobela biso makambo etali COP alobaka COP eza biloko tolingaka ngo te puisque les entreprises pétrolières quand ils donnent à l'état ce qu'il leur doit ils ont le miette moké tikalaka wana oyo etikalaka il faut ezonga na caisse à l'état mais à l'époque directeur de cabinet le tout puissant à l'époque puisque Kamerhe azalaka le directeur de cabinet le tout puissant à l'époque anda kozwa 15 millions de dollars wana et dozonga libenga na ye eza kopo Muilani apesaka ye à l'époque c'était Muilani napesaka ye kopo à l'époque oyo biso tolobaka bato basalaka marche ti lelo 15 millions nguna tunaka ezonga to ezonga te Eric azoluka ataka 100 000 dollars na minute 100 000 ya pamba o bakola mata nango na États-Unis akenda nango mbam toza kozela bitumba neti lelo nazo komone kaka na ba Facebook na ba TikTok azo kobeta libende tout ça na 100 000 dollars bakola yazwaki bapesa nganga ata siko nazo kozela eloko te oza komona 15 millions ti siko ezonga te il faut que nous vous disions que na dossier il y a des même il y a 67 millions de dollars na kati ya présidence il y a eu des gens qui ont été empoisonnés hein. Ministre Enani, comment il s'appelle? DG Sikaya Sonaïdrog, Marcelin Bilomba. Tanzalaka, conseiller chef de l'État en matière de l'économie. Vous savez combien de fois il a été empoisonné? Beaucoup au niveau de la présidence Bakoufa. Ça la crise, Bakoufa, car on a poison. Et bien, sous Tshisekedi, cabinet n'a pas Bakoufi belé. Ce que je dis est une réalité. Allez-y, investiguez seulement. Vous allez comprendre combien de gens sont morts. Aura poison. Bakoufa pour nani tellement poison qui m'ont tellement mabé qui na présidence tandinga au sakanate. Moi j'avais des amis qui ont été à la présidence mais sur bakodi makobe inspecteur à finance basali ba concours ba inspecteur à finance ba bio nzamba délivrer biso les gens sont morts pour un dossier en bon ouais to côté sur le secteur ministère de l'économie économie à travailler mon côté hein ministère de l'économie à travers le ministère de la finance en fait il travaille avec le ministère est mêlé. Puisque lui, il est là aussi pour régulariser les marchés, régulariser sur le marché national, etc., le prix, etc. Awa transport les airs comme atanaki. Ça, vous avez mona, motona motara ko chia prindenga lingi. Biloko pesa ko mata. Na ke na wezenga moko mukuru wana habité, na mona ara baba si bakenda wezenga pe na sala effort na kende wenze. Bien que nous parlons de disons que biloko est matière, qu'on ne vous trompe pas biloko penser airs ko mata. Maintenant, il faut poser une question. Biloko mati bato mosu balobi ote bitumba ya Russie na Ukraine. OK, c'est une des hypothèses. Bato mosu balobi te biloko mati te po crise politique et ali. Surtout ça là, to réfléchir malamu.
certainement sur le marché international biloko eza komata on est solo so OK là en France ba koyebi sope kuna biloko eza komata na mona ba jeune français bazo sala marche ba osenga ke biloko ekita j'ai vu ça so OK pe na mwanda mo Angola komona pe moi augmentation mon ke ali na Congo Brazzaville ali moi mon ke mais na Congo pe ali ça c'est certainement une vraie mais et pas na biso pas si ali makasi mingi pourquoi puisque nous sommes restés qu'avec une économie extravertie pendant longtemps tout ça qu'on m'a tâté tout ça tout tika tika statique pourquoi tu as économie extravertie ndenge ni mboka loko la RDC na tige coton il faut to boto la machine ba ça la biso ngba européen sa biso tige coton na papier hygiénique to kendaka nango zongo excusez-moi papier hygiénique zongo importé oka mande in Turquie donc congolais pour la zongo na ye mundela ke ça les papier hygiénique ayebi se zo pangusa est-ce que vous trouvez ça normal na mesh kabelo bolata la biloko euti ende mundela lati ti esili valeur aye uti la biso. Est-ce que vous comprenez que c'est aussi une insulte? Nous avons parlé de la diversification du secteur de l'économie. C'est vrai. Après la diversification du secteur de l'économie, il faut qu'il y ait des productions locales. Namuna kama na mwasi moko na internet bona lukaka ene asalaka makala yimo kasala makala asali makala tiango na emballage ya bien. Moi, ma carte a été 500 francs. Emballé en très kitoko à Zokoteka. Mais l'État peut supporter, soutenir des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, l'économie mondiale est soutenue par des entrepreneurs. Quand on ne parle pas aux alliés, c'est une entreprise. Et vous dire, mon salaire va aller au salaire. L'État a dit que en fait, aujourd'hui au Congo, il existe ce que nous appelons des marchés noirs. C'est-à-dire des marchés qui ne sont pas réglementés par l'État. Puisqu'ailleurs, quand vous allez en Belgique ou en Allemagne, le pays là ne vit que des taxes, des impôts, des redevances dont les gens travaillent, des petites et moyennes entreprises, l'État fout ça, on pas comme on va foutre. Ça dit que l'État doit supporter ce genre de choses. Et aller au salaire vital caméra fois ça. Ce qui a réussi nango, ok coup de chapeau. Les longs crédits est combattre. Nga kuto na ebite moko na somba unité. Na koma kuto bipé na WhatsApp. Na WhatsApp na zo bipé yo. So na bipé yo benga. Pour méga za cher. 1 giga commis 2600, 2700 pour un jour moko. Vraiment. Donc comment ça ça la calcul? On dit que nous sommes activés à 12h à lobby et Sili. Et comment répéter? Moi, 18h. Ah, et comment répéter? C'est-à-dire que, qu'on ne vous trompe pas, moi je suis citoyen congolais, sur le marché, il y a autorisé flambé des prix à Maramboué. Soit, côté Moussou Pézali, opérateur économique, puisque le lot comme Mboka dans la bande. Nake, Congo central, na ba frontière nyonso na fouti ba taxe. Ok, ne bote péage. Fouta combien? Au fouti, au comment na ba chef coutumier ba tia ba péage na bango. Na bato balongola ka matiti na banzela ba tia ba péage na bango. Donc 15 péage mo parce que ngala kenako so ba téléphone, y a pas mara mso na ka so ba téléphone kuna na sombi yango $50. Na ka péage mo bima pas elenga ja $45. Parce que na kuma na kisa na teklo téléphone à $50. Au moins na muta pas et au teklo téléphone à $50, a teklo on a $250. Pour calculer le péage, nous sommes combien à fouti? L'État, de bazar au constat l'État, etc. Il y a des gens qui font ça et ça a l'impact aussi sur le prix sur les marchés. Fatita na komara président, senga kabakanga ba biloko ba péage mike ba fungola ti lelo boke no kotala ba musu ça continue hein. Songa na rotuna. Ministre atali makambo na ko sala ni. Le chef de l'État donne des injonctions, mais ba to ko betango kara. Allez-y comprendre. Et ça aussi, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Nakisa sa embouteillage chez Paille. Embouteillage, écoute, ils ont créé par... Au moins, écoute, na roulage à créer embouteillage. Yemoko. La police. Nakisa sa tonne aux aliawa. Courtoisie routière, ils ont été moto à l'hypressé. Moninga pesi faire le bin à côté à gauche. Oh, voilà, Monique, moninga pesi qui a l'ingé à côté à gauche, a accéléré. Oh, voilà, que mon niveau là accéléré, pas accéléré. Batela li ba pesa ni bisous. Na sima kuna bakari bat moyen banzele les kezate. Et vous allez rester pendant 2 heures comme ça.
Et puis au moins, chauffeur, ainsi que transport, ils ont 500 francs, à matiti 1500. C'est comme boy, c'est qu'un arrêt. Et ça crée aussi des problèmes sur le prix sur les marchés. Ça. Tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait réglementer. Donc, le ministre de l'économie doit avoir des inspecteurs sur terrain, travaillant sur cela. Et je crois que ce qui est la salle à réussir, puisque je crois que les chance ya souka ba pesi. Oui, ali mandé mon konzambo ka pesi kamera chance ya souka. Alors té na yoka ki babenga ki omuyibi. Moi mon konzambo ka ici. Pour mon kota mon konzako mboka kota na ki na bisaka kamera j'aurais appris que ba bisaka nga koza muyibi. Bonga na lobi yango te po justice mdaloba ki yango, mais siko ba kité yo na pesi yo chance o la ki sana ba kongomani ko ali muyibi te. Donc il est censé pour na uti comme na vidéo moko boy ba nommé ya wa premier ministre et pardon ministre de l'économie na moni Masaro ayimba mupembeni na ye. Na ibite so yi Masaro ayi susu pona nini? Je ne sais pas. Na moni Masaro ayi pembeni na ye. So tant na moni Masaro, na moni motoba singa pembeni na la kisinga photo, na moni photo moko mi piku ya dollar. Suko na tuni mi piku wala ba la kisaki ezaka Masaro to ezaka lango photo shoot. Ayi on photo shoot. Shop, hein? Photoshop, montage, bon, vous savez, dans ce pays, nous, chaque jour, je suis sur la télévision en train de défendre des régimes de Félix Tshisekedi. Mais il y a des choses que moi, je ne peux pas supporter. Oui, mais combien? Lias Morobo, j'aurais appris qu'il y a 100 000 $. Oui, 100 000 $, Israël Moutouma, il s'est abonné dans le côté, na poche à veste. Eh, monsieur Laura Solo, Talara lipikwana soki mipikwana moko eza ko 100 000 $. Calculer nombre wana so ba pe sur vino ebongiti. Vino ebongi obosani nzala. Okoyeba su nzala te. Vraiment. Okomi pete ti okomi po finga ba na TV, okomi po finga ba ne ba muso ba koma so akomi atanga zaka pauvre zala kana ko finga ba tuteta ngomi na mbongo akomi ko finga ba nyoso. Donc je crois que le choix porté sur Bemba, sur Vital Kamerhe, ils allaient na pouvoir discrétionnel à Mokonza Mboka. Bango basi ba mikitisi ba servir biso. Surtout zela bango na ba résultat total est-ce que ba kosala ndenge longo bani toté. C'est à eux maintenant de nous prouver. Oh papa langa zalaka ya moka zobi sangai. Si tu es adulte, montre-moi ton adultère. Papa langa no sanga bongo. Siko yo etanga zobi sanga bongo nazo sekabi. Olbaka je suis adulte. Montre-moi ton adultère. Si Kamerhe est adulte, montre-nous ton adultère. Mais je crois que ce qui a kangaïté, ça quand même bien avec Sabiso. Mais je pense que cette fois-ci, les choses seront peut-être bien faites. Oui, d'accord. Mais c'est Eric, toi qui est un peu na point, il y a Jean-Pierre Bemba. Apparemment, nomination est comme pour Bangui Sabatebele. Nomination à Jean-Pierre Bemba pesi bato idonde to lobaka ki pelekese bato mi bakomi bilobalo bato landa ki na bilili ndenge Paul Kagame azolo balobi comment ça fait moto oyo azalaki chef ya ba rebelle azaki facile na kosala rébellion lelo botie akamba armée ya mboka mobimba. Donc Félix Tshisekedi akokoma na pon wana ndenge nini ki ba nommé Jean-Pierre Bemba vice-ministre ya défense. Omoni Kamerhe aza lokola biko. Paul Kagame. Aza biko te, biko eza munene. Azwa oyo. Kamerhe aza lokola biko. So Bemba aza lokola téléphone. Sikoyo. Ozo comprendre ko banga. Bato nyonso ba comprendre. Kamerhe aza lokola biko ona simbi. Tala santé ya mutu. Vraiment. Namonaki aza obeta bale na stade. Natali mupende na ye lokola esquelette andakala. Lokola esquelette andakala. Utali mipende na ye. Suko Natali zoto ya Bemba. Webi so Bemba ke na front. Kaka mbata moka kobeta Kamerhe Kagame. Kagame akufi akoti mabele. Soki nako saute. Soki Bemba kutani na Kagame mbata kaka kozona litama pa akoti mabele. Ozomona te déjà Kagame azobanga kaka nzoto ya Bemba wana. Na bito so kokutana na Bemba buya. Bayimoto. Bemba babimisi ye na CPI aye Kisasa wa. Akiti na mabele ya Congo bato tu bayimoto Kisasa ningani na Kabila za olenga. Élection ya 2010 Kabila lengi. Bemba fait peur Kabila en 2006.
Soki mon agitation ya Kagame, Kagame aza agité pour ébiquer. Atalina nous que c'est Monsieur Bemba, il est terrible. Et là, on a dans ces pays, la même sens il y a humilité. Oui. Ça, il faudrait le dire. Et ça, c'est une leçon que Bemba nous a enseigné. Et là, il faut payer Jean-Marc Kabunda a endossé Yango. Kabunda, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, j'aime Kabunda, puisque on peut tout dire. Kabunda, à un certain moment, a fait peur au régime Kabila. Vous pouvez tout dire. Kabunda a fait peur au régime Kabila. Kabunda c'était quelqu'un. Nando Bengaye, en fait, je l'appelais Terminator. On dit, il sont tant toi rabat la mekete, on a film Terminator. Hein, commando azaki ou babeti masasi boazo kufate. J'appelais Kabunda Terminator. Il faisait peur. Mais là que zanga kiye et là qui ga eloko moko. Sagesse na humilité. Yango na vie soko zi chance ya kozombongo na vie. Zala na sens et humilité pour vivre longtemps. Bato mosusu bakoya kotangela yo bato balingi baboma yo kaka mpona humilité na yo papa abotinga betelanga lisolo ezalaka na mboka moko tata moko azalaka na mbongo ebele te bamenaka kokabela moto nyonso mwa moke azalaka nango mokolo ndoki akotaka na aveni aye abwakeli papa wana mbasu alingi aboma ye azwi likolo papa wana ake koteka kaka na mboka ndoki moko alamuki iso abine nani abwakeli papa maladi o tata asalisaka biso na bandoki apesaka biso biloko kolia akenda kosomba likolo ya tata na batekaki déjà aye kozongisa. Dans la vie, quand Dieu te lève, garde seulement l'humilité. Même les démons vont combattre pour toi. On est à la leçon. Au moins, Kamer. Kamer balbi aibi, n'est-ce pas? Bakote si boloko abimi. Oyo ki e afingi moko zamboka. Jamais. Atikali loko la liquide. Nien. Les lois azui économité. Ça veut dire que dans la vie, l'humilité aussi peut vous élever. Ça, j'ai retenu ça chez Bemba Gombo. Bemba est resté silencieux. Bazaïba, Afandi, et puis Bazaïba paie, à son sens à humilité. Bazaïba, Bemba Kangami na CPI, Moussous Bakimis, MLC, Bazaïba Tikali, secrétaire général, etc. Si Bemba Bimi allez, Malamokwal, ministre et environnement. Allez-y comprendre. Donc, je crois que Bemba est resté quelqu'un logique. Kagame a seulement peur. Je vous rassure que Nabajour et tout ça, beaucoup de gens dans l'Est de la République. Beaucoup seront arrêtés. Je crois que le Rwanda a peur de Bemba. Il faut comprendre, ce sont des Rwandais, ils ont peur. Nous, nous sommes rassurés d'un citoyen congolais, d'un Congolais de père et de mère. Et donc, je crois que chaque Congolais s'apaise et les solutions seront appropriées pour tous. Voilà, merci beaucoup, M. Rick Tinswaka. Merci na ba question na ba réponse na ba question na mituna na biso. Mais to comme kende na suka émission na biso moi analyse na yo par rapport à ba question au ba Congolais bazo ko se poser. Peuple congolais zo se poser ba question à lobby. Est-ce que to kende vraiment na ba élection où l'État congolais a ko assurer sécurité na est? Oui, maman, moi je suis un acteur politique. Élection, oui, tu as au Kenelango. Maintenant, la province est réduite. Il faut vraiment le bango. On a des calculs stratégiques, politiques également, puisqu'il y a de ces provinces. Tous on en a. Kwamutu, c'est Naban, non, je crois. Ce que je Kwamutu. Tu vas remettre les choses en côté. Botala Maramouza. Kwamutu, tu vas kata batumitu na machette. Je vous dis, les gens pensent, tu vas remettre en kara. Mais na akobanga e mate ko matina kata kisasa. Baza ko kataka batumitu na bitumba bateke na bayaka. Bato ko betango kara. C'est grave. Je vous dis que c'est grave. Kwa mutu c'est grave. Baza na moni ba ko tobola ga bana mabumu. Et les gens n'en parlent pas. Mouzoutou s'est investi dans ça. Je remercie Mouzoutou. Fayu le betango kara. Fayu le bagata za mutabanu duto mutabanu duto. Pour Mouzoutou s'est investir nango. Allo belengo. Et ça, il n'en parle pas. Beaucoup des acteurs politiques n'en parlent pas. Allez-y voir en quoi Moutou. Les gens meurent. C'est quoi une élection. Bon, est nord Kivu, sud Kivu. Katanga c'est quoi bisanga itoko pona mokozamboka ndengenini. Donc, une province, une partie bakopona. Donc c'est un peu utopique, moi je l'ai dit.
Et il faut que les Congolais se mettent d'accord, qu'ils réfléchissent pour l'intérêt des Congolais. Je l'ai dit. Sans cela, je veux dire que c'est hypothétique, c'est grave. Moi, je laisse au gouvernement d'établir sur cette question. Devrons-nous aller aux élections sans une partie des citoyens congolais? Ça, il faudrait y réfléchir. Est-ce qu'il faudrait que nous partions aux élections sans une partie des Congolais et qu'une province, d'autres provinces y participent et les autres qui n'y vont pas? Ou qu'en général, toutes les provinces participent aux élections? Ça aussi, c'est une question évoquée. Chacun doit mettre de l'intelligence. La question de l'insécurité, tous les bikawa, insécurité, non, éviter qu'insécurité. Même na Kinshasa, insécurité zali. Talaba na kulu ne ba kataka ba macheta. Hier, je suis passé na rond-point ngaba mbule betaki. Donc na ko matabwe, na moni bakami bale bazako bunda. Na mbula wana matare banda ko beta. Ma ngana ngako na zala likola moto. Na moni ka pembe na moto azi macheta salika. Kwen ko na ngai bakati ngalo lemo. Na bisi moto accélérer mbam. Nalobi nga moto ateva komonanga ye moto Félix Tshisekedi naoyeka kwena mkongo ta Félix Tshisekedi bozomona nde oyo kochanga na danger. Oh danger ni baba iko danger ya grave, danger ya munene. Na rompe, je sais que j'ai dit na rompe kaka côté à la police. Nkaoyo soki bana ngaba soki pe bana pe assez de apparemment ba police pe ba koma obanga ba police wana na biso police afanya zobeta kaka na mbula wana coin na biso moto matata nzela oyo kendaka kotisanga tanzela ya nini oyo ya balbaka nini soki ya sele nani oyo ya nzela oyo ya lemba nani ya salongo hein même ngata nzela salongo ya zo mema te to koleka na biso bango bakulu na bango na ba simba biso te papa na bi oyebi elongyo te papa ko banga te tant kaka to pousa ni mukela mona kaka coin ndenge na sindie na kingo na biso kaka ba yobeta machine na kotini ka yobaka to mutunga na kokatisa tito leki hier c'est kuluna c'est le niveau est élevé, il faut dire Argentine Gobila vraiment na baba tina baling na bagombe baza ko kata bato ba machette. Donc l'insécurité elle est un peu par-ci par-là. Je crois que aux acteurs politiques et également au gouvernement de voir quelles sont les priorités, les élections ou regarder ce qui est de l'intérêt général de notre pays, c'est-à-dire assurer de la paix, c'est que tous nous sommes en train de vouloir. Voilà. Voilà. Eric Tinswaka. Moi, je Eric Tinswaka. Tu as na suka émission na biso mais tu clôturer ta question ya Jules Alingeti. Tu as Daniel Safurotia makelele koloba par-ci par-là que Jules Alingeti aza bongo sénégalais. Tu éviter est-ce que ça vraiment solo que Jules Alingeti aza sénégalais? Na sengi batuno so balimbi Daniel Safu. Anda obele hémorroïdes nde sala kia kuma biloba. Vraiment. Eza hémorroïdes. Po babisa kinga kezaki hémorroïdes aiguë. Hémorroïdes aiguë. Otuna bato. Donc ezaki eloko loba. Ezaki hémorroïdes aiguë. Sikoyo tant salaki aiguë nde bimise maloba nyonso za koloba wana. Donc na sengi balimbi Daniel Safu et il souffrait de l'hémorroïdes aiguë. Nde le bise biloba nyonso wana anda koloba. Ils ont malade de donc na sengi balimbisa ye. Voilà. A sengi balimbisa Daniel Safabi hémorroïde aiguë. Donc t'aimes les gars qui aiguë en wana pesa qui mo global. Mais c'est vrai que comme na suka émission na biso mama lobano ya suka. To lingana to batela mboka na biso Congo moko ekolobe moko. Le Congo ne sera pas divisé et nous n'allons pas diviser ces pays. Soyons derrière les chefs de l'État qui est les garants du bon fonctionnement des institutions et avec l'aide de Dieu nous allons bâtir un pays prospère. Voilà. Merci beaucoup, M. Eric Tinswaka. Merci à Binope Balandina. Vous qui toujours branché pour la colonne d'information. Tindika Télévision. Tu me dis que bongo Eric Tinswaka. Un azapé mon amboka. Après ça rappelle l'actualité. À bientôt. Et puis que Zamba la soukate to rezoyer les sous. Merci Nayon Niclette Malé. Serge Nzanza la Molandi Monene. Tindika Télévision. Janine Zouana. Molandi monene pe ya tindika télévision na Josué Chibwa balandi monene ya tindika télévision na bosante ko pesa ba bisou pe ba mbote na ngana ba bébé na Splendeur Elohim na Josli ya Kassia ba fierté ya maman ba mbote na mino pe ba bisou bisika bozali balandi ya tindika tokutani prochainement. Merci, bye.